Bato bakenda na ina nde babenga na bango ba théâtre ba cinéma ninga no benga na maboke. Ouais, maboke. Maman nanga sepelaka na ye nango et puis na mando tanga ba classe nanga normale. Na mando tanga ba classe nanga normal pour na rater examen d'état je crois 2 fois. Moi complexe ezalaki nango mais ya makasi vraiment te. Moni elo onyo soso bandi en première fois moi complexe ezalaka. Ngai en tout cas ngai ko étonné ngate so bato babenga mutakisi e bangisa na ngo. Yo ba benga bon. O babenga nga kutebele. Na ibisa bango déjà oya elobi ke nga na kisi na ndemi kitoko kendo simba kisi malgré bato bazo tourner trop mais revenu les amkié par rapport ya kala nga na lingaka penza kozala précédé na makambo naza na bato oyo na banayi kotala mingi na no sepela na ba style de jeu na bango ezali vie na ngai Janify exemple TV kitoko rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, ndep toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Exemple télévision, Exemple TV Barési Baza. Très heureux de vous retrouver encore très nombreux devant vos postes de téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur. Vous me suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci à Sama qui est derrière la caméra. À la prise de vue, grand merci aussi à Yannick Youra à la régie finale. Il ne pourra pas penser aussi au sponsor officiel de cette grande chaîne de télévision Exemple TV. Il s'agit bien de Yannick Chamba Godson, Motema Clarisse Ganga Maman Social, Malik Arafat, quelle bonne manière, Willy Claude Djama, prêtre, Monica Makamomana, Brian, Bébé Seigneur, le maman la Kenaya et puis Primaël, et Tonton Jerry Zinga la merveille, moi, la mamie, je te salue, et Bruno Aruna E19, à tout seigneur, à tout honneur, Gilles Molamputu Yegeto Kamazi, depuis Montréal. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau. Net Benda les rares, moi trotté, Net Scarapé, bon, on a habité. Un exemple TV les a pour une première fois, mais Michel Rapunzel on dirait pour une première fois. Lui c'est qui? Un acteur, un artiste comédien bourré de talent, lui c'est Branly Toussevo. C'est avec lui nous allons passer de bons moments ensemble, donc à cœur ouvert on sera presque tout pour rapper bien, à jouer rapper bien, selon votre commande, dès le lot les ambel bino Branly Toussevo. So ça m'a d'accord, on a fait la biso pour n'a pas déjà invité là. Bonjour et bienvenue Branly Toussevo. Bonjour, merci. Un mot gentil, n'a pas tout balinga yo, au bon zone beaucoup la émission un exemple de télévision. Ouais, batutu bolinganga na pesi bino bambote place bozali. En tout cas, ngape na linga bino trop. Na lela bango fort. Na lela bango fort. On dit tous ces honnêtes, mais mission, on les rappelle pas trop. Et d'aranine au moment où on appelle parmi les acteurs, basara boulot bien, acteurs peut avoir un succès na bango. Mais au bar rapport, on a pas quatre bello, so va tout nio, to ba imam de belé. Au bar qui va micro, au bar ba réponse les alaté. Non, exactement que na bangaka émission. Ezalaka ndeli kamuka ya batan. Amoni ezalaka neti batan, neti boy poto ça l'émission, to ratango déjà sur 2 ou 3 fois poto ça émission lelo. Donc ezalaka likamba batan, mais ce qui to fixé rendez-vous mo ya bien na journaliste en tout cas et les canards qui toko donc Tozali. Voilà, Tozali, bon lui tout ça carrière na yo combien de temps déjà depuis bandi carrière artistique. Betela bisono lisolongo banda ine théâtre ngo garçon bato bogar boyera na million ezaki ndene lisolongo. J'espère que na loba yango déjà mais un exemple TV awa eza première fois na les émissions awa Branly tout ça voir bandi théâtre na quartier pa ya Viena ngai Papa Ndombolo oyo na pesi mbote place azali. Tango groupe ya Papa Ndombolo et Rolongwa Kasavubu na ozala moi bref tango groupe ya Papa Ndombolo et salake elongwe Kasavubu et komi kota changu
période wana moi ba difficulté au kene changu na yo vana na palais 2004 je crois 2004 je crois tango ye longwa eki cameraman moko filmera biso et pas papa Ndombolo die bangani on a pc mbote place azali kuna na Angola nde yende moto a sala kena kota groupe ya Mama Via pour ya bande ko filmer pe Mama Via nde tonto yokuta na ye comment sala ni internet c'était mikolo en tout cas na palais oti groupe mobo eza kuna banini na filma kuna soki kuna ba oyamba apesanga pa adresse na kenda pe kuna pe bayambanga kitoko mambo tout eleka kitoko donc banda wana ti lelo nouvelle vague donc yo le gars l'opéra groupe belete te ngape na leka pene belete kolongwana nga papa Ndombolo mba moko pa ya Queen Mada taka leta leta okime wapi parce que accueil na yo banani okutaka déjà la carte groupe nouvelle vague ya Queen Mada nakutaka batebele la plupart ya bato nakutaka mingi déjà balongwa nakutaka masa na ngai Christian Dose nakutaka ye nakutaka Fifi Miel d'Appétit Fifi Miel d'Appétit na Turquie kuna place ozali bambote na yo nakutaka Papingana Jika bonne guérison na yebiko makambo na kitoko donc nakutaka susu nani na ba obatikali na ba otoza na bango nakutaka Mama de Gama Mama de Gama pe na pese mbote place azali et ba misusu ba longwa na bango okutaka pe Belleville te Belleville akutanga Belleville akutanga Nathan wana siko ti lelo ozaka na l'état et pas ya Mama Via Queen Mada mais bon lui ozaka trop sollicité na banzunzing et belé au monde a bon tout ce modèle on a théâtre Hana. En tout cas modèle na théâtre oyo penza na baka na landa za penza te mais naza na bato oyo na bandai ko tala mingi na no sepela na ba style de jeu na bango ezali vient ngai Janify venanga Janify en tout cas polyvalence na ye et bandaki pena ko benda ngai na vient ngai Rock Bokabela ve Bodo place azali pe na PC bambote à tour en tout cas style à deux personnes wana en tout cas et salanga mo malili et salanga vraiment malili Lelo la nouvelle vague 2004 ti 2019 to ba 15 ans de carrière. La nouvelle vague na koti nouvelle vague si je me trompe pas ezala entre 2007 et 2008 si je me trompe pas. Vous savez bilan ya carrière na artiste. Bilan ya carrière na donc na déjà na 16 ans. 16 ans déjà de carrière. C'est pas peu de choses hein, félicitations. Ouais, et talaka eza musala oyo tolingi, eza musala oyo to sepela nango. Donc biso zwi chance au lekana ilate et lobi nango masa nanga pomba nuance déplique l'homme de Palalala alobi yazwane temps lekala ko kendo tanga musique na inate azwa temps kendo tanga musique na inate yango benga yango musique na lingala donc biso pe tozona biso temps ya kendo tanga théâtre na inate to benga maboke donc bati yanga pena na benga oka bongo bato bakenda na inate ba benga na bango ba théâtre ba cinéma ngana benga na maboke ouais maboke mais sinon bon lui tout ce obera maboke c'était facile na année en 2004 na habité peut-être âge na on a qui na âge mais c'était facile na ndako et pas la bino ba mona que musala onde ba finga musala ba voyou ya ba raté soit motu classe simbité a kenene na théâtre c'était facile à la famille ba accepter yo facilement au yamba musala o ya théâtre. En tout cas ngapo na ngai ndena ba famille musu c'est difficile ngapo na ngai ezaki nango facile ezaki nango facile maman nanga asepela na ye nango déjà paix à son âme place azali donc maman nanga asepela na ye nango et puis na mando tanga ba classe nanga normale na mando tanga ba classe nanga normale pour na rater examen d'état je crois 2 fois na raté examen d'état 2 fois première fois na rataka ngona iti limité bana iti limité au à époque wana bayebi donc tu raté examen d'état et ça la que ngapi na sisaka na ngapi nchiki te époque wana après na yo vanda na palais
na ekota na école moboye na ngiringiri to yo sala néant donc to yo sala néant et puis troisième fois na ngande na yo zo examen d'état donc pour nanga ezaki nango pena difficile te na ndako donc tout le monde a sepelé nango talaka famille na biso star ka ngamoko artiste ka ngamoko donc ezaki nango vraiment bien. Il y a déjà une nouvelle vague. Au côté déjà, maman vient déjà dans le style, il y a genre, il y a beaucoup de 500 000 il y a une complexité, il y a joué, tout le monde a bosso, il y a joué au centre, il peut ça brûler ma camoque. Brûler c'est imposant. D'abord, on a une nouvelle vague, tu bien en haut, et ça groupe en zonzing. Et ça groupe en zonzing. Quand on a côté une nouvelle vague, il bosso, film n'a les bosso, on a joué Zaran zonzing. Film n'a les bosso, on a joué à Zaran zonzing. Et Zaran à l'époque, tu as un autre film, il y a vient abisso ya producteur nani major te zaka ya major te kombo na yo ya nabosani kombo titre nango ezalaka talaka kala vraiment mais nde navandi boye oya na koyebisa bango donc film nanga liboso ezalaka mpena nzonzing tozalaka mpena moto akomaka filme wana je crois ezalaka ve nanga po firenze ye moto akomaka filme wana après wana nde siko na ye zonga na filme moko tozalaka nango na groupe dayaka kokuta yango mpe dg bandaka ezalaka 12h juste à l'époque 12h juste donc yango wana quoi donc tozobunda. Voilà, on joue un rôle dans le film. Oui, puis ça, on peut pas marquer Broly, c'est bon, on sent que la Rome comme un peu star. Ko pesa pena makambo na joué ba film tellement ébélé na joué vraiment ba film ébélé moni papa sera boti moi na so comment se pela na mona moko mabe et donc ba film tout na joie et pesa nga makambo bien qu'il y a début ezaki moi moké difficile mais talaka na joana bato minene na joana ba ve na ngai José de Londres complexe wana to mo frus ezaki déjà ba vie déjà to maneda okutana pongai tant na koti nouvelle vague na ndoke tika mama vie na ba tournage donc na bato wana nyonso ba vie wana tout to mesana déjà on comprend to mesana déjà to maneka okutana donc moi complexe ezalaki nango mais ya makasi vraiment te moni elo nyonso so bandi en première fois moi complexe ezalaka mais kendaka nango bien nazaki na jouaka na ba professionnel donc bamemanga kitoko par rapport il y a 16 ans de carrière na yo Broly tout c'est vous et là on y a mabe o regrettera par rapport ya musala dépôt bana 16 ans de carrière et là on a regrettaka musala na biso ezokufa parce que tous a vraiment na ba producteur te oyo oye pena boye ozu pena caché ya malonga lelo commence au tournage ba tournage musoso ok pena aussi ce tournage pour regretter pour nani bon tous a penza na bato oyo ba soutenir biso te pena na musala oyo na eloko ya mibale ezali tozaka na baproma basite surtout basite eza bagenre bandako voilà bandako omona okenda ndako ya bato mosusu mpo tourne baosengo mbongo opo tourne na ndako na nga fo pesa mbongo eza mpe na filme mosusu obandi déjà na palais moko boye lobi boye bocontinuechanger bato bacomprenaka te voilà bato bacomprenaka te ntina nini to bato bazali na ndako bakomi na ndako te babenganaka biso nde na bandako babenganaka biso nde na bandako bando tourne na ndako moko awa filme enene si te lobi fo boya continue o papa boyaki batourne boza obligé bochanger ndako yango omonaka tolobaka ke tolongwe na ndako oyo tokomi na ndako wana vraiment. Maintenant quels sont les bons souvenirs aux retenir déjà dans 16 ans de carrière? Bah souvenirs eza tellement ébélé. D'abord place au bayeba ngate bayeba ngai grâce ya musala oyo. Donc place moto normal akokota na difficulté ngana yango na kota ngona facilité donc eza déjà bon souvenir nanga donc voilà quoi. GNT Service, c'est l'agence qui assure. Ils ont à Paris, donc ils ont colis, ils ont un conteneur. Ils ont besoin de colis, de carton, surtout dans la période de la fête. Numéro GNT Service, ils ont affiché à côté logo. Benga, ils ont des détails. Mais pour lui, tout ça, vaut trop de musiciens, entourage, tout le monde a des plics pour moi. Mais moi, c'est tellement le long, il faut tout na yo penza.
ma question on a pour l'Obama on a joué en face mais tu as besoin de solo on a besoin de l'église morona na déplique pomba nzambe na ngai masa na ngai pomba nuance hors série nde makambo avant stabilité to savourer hors série donc makambo wana aza vraiment master to partagera vraiment ba bon moment mais ko semble l'église moko to semble l'église morte bien l'église moko kena ngirengir église to kenda wapi na ngirengir église na ngirengir ko sara dio na yo kader maswaku déplique on zona bat musuba kombo kimi église na ngirengir église yango ba ko ba ko traiter bilo ba ke bato bakisi boko boko do zone ba moto jomo même so yo bon omoni nakoloba ni bato baloba kaka bato balobaka sans que baza l'informer ayokaki abakisi pilipili akepaki obakisa na ndenge na ye donc oyo nyonso bato bayokaka et en tout cas eza nango vraiment lokuta ngai en tout cas ngai ekoetone nga te so bato babenga mutakisi ebangisa nango oyo babengaka nga kuta ebele napesa ye bango deya devoir bato baobenga nga batakisi bato bozobenga biso na tia en général bato bozobenga biso batabakisi na tia bino napesa bino deya devoir bokendo simba kisi bakendo simba kasi te siko baocomprendre nde nini maswako abeli liboma te nde nini branle abeli liboma te mais yake simba oka 2 jours 3 jours abeli liboma bomituna siko nayebisa bango déjà oyo elobi ke nga nala na kisi na ndemi kitoko kendo simba kisi ekosala ngai ni chaud ni froid nga mona yebi oyo naza donc oyo bato baoloba na nga de gauche à droite ekoimpressionne nga na eloko te bokendo simba kisi ndako na bino eza na sayo moi na cimetière ya kasavubu wana place moko ezalaka wana soki oleka ngo kanga tokanga mwa zolo boye ozoyeba te place na bango yango wana bakesimba bakesimba olobi eloko avec détermination avec kanda seke eswa opeza makasi koswa ngai kutu te eswaka nga te eswaka ngai te oyo ayebi na na kisi ezala bongo yo mpe luka simba kisi okoma lolanga 1.1 simba mpe ya yo ti nga simba kisi na ngai naza oyo naza lelo yo mpo olingi okoma lolanga kende mpe yo mpe simba ya yo mais rendez-vous sayo to bandoleko kaka yaya ndeni tondisi biloko na mutu bachaîne ebele na nzoto mato esala ko derrière bon habité so petit na bilo par rapport à musala autant ko créer buzz bon ya maramba liboma abeli liboma bomba en tout cas to confondre makambo bon mutu na mutu aza na façon na ye ndenge amemela makambo na ye donc ye amonaki amemela makambo na ye na ndenge wana bon voilà comme conseil par rapport ya babuzz mosusu bafanatique balingaka bino eza bato mosusu mpenza ye soki atali tuseve na filme wana ata moni ete osala problème ayoki ke obranli abeli liboma to branli acréer buzz moko boye kolese bafanatique na bino to kopike bango bongo eloko ya bongo ekosala amoni ngai na opesa bandeko na ngai conseil ntango tozosala likambo moko songolo totalaka mpe nsima likambo tozosala likambo naosala lelo lobi ekoaportele nga nini mais soki eza likambo moko esalaka nazonga nsima naosala te naosala te donc likambo naosala fo ezala likambo oyo ekopuse nga nakee liboso so eza mpo nazonga nsima en tout cas désolé bon tusevo na banzonzi akokutana na bandeko no ya libanda nani oso mpena bozojouene sur scène moko eza mpena ke bon lui tusevo azaka na amoureux na ndeko ne moko to collègue ne moko ya mosala odio na bino mpende ekendaka très kitoko osesantaka à l'aise bato nyonso na joie na bango nazala vraiment à l'aise nazala vraiment à l'aise parce que bayebi mosala donc
batutu butu ezala basi ezala mibali on a joana bango pembeni donc on azala vraiment à l'aise comme on peut déjà tournage ba OK bo basiro banda penza malgré to bando ta mona ma vie na ba tournage bazoye ba yo peke broli mais ba cho na scène na moto ah on a non joué na été ah nan bo 500 ba mélange boy te na komelanga te nante biso zo ki chance ba vie na biso o baleka bo baleka te ba vie na biso oyo baleka par rapport ya musala pour bango babanda avant biso ba ene na biso ya musala donc ngai pena personnellement nazaki bien accueilli nazaki pena bien accueilli ba manga penza kitoko donc manga mone tikala osala elinga te na joana batu tout o boyebi na joana bango tout ba grand nyonso wana o bango bayebi donc na joana bango donc batikala lo bana mambwana te donc ngana ekomelanga te c'est le cas aussi ya ndenga baleki na bino ba oya na sima au fond bon peu mutema et tout consort et surtout que bino bobandaki mo nzonzi ngango ndenge otuko loba bino bozala pe na ba série ya ba CD le lo YouTube et tout consort est-ce que baleki na bino ba bénéficier pe na ba chance bino bozwa kito ba baleki bino par rapport le lo YouTube comme na connexion makasi YouTube comme na connexion makasi mais revenu za mukie mais époque wana ya CD o ya tournage boye producteur a futo mbongo boye mbongo mo boye déjà YouTube ba chaîne est belé na YouTube lelo yo ce qui ba tournage net journal lelo malgré mboule beti soto compter ba tournage dans la ville à Kinshasa yo kapé ba 50 na bino ka ba comédien ko yo kapé bo 50 yo kapé 20 on se comprendre malgré que tu vas tourner trop, mais revenus, les hommes qui est par rapport à Kala, les équipes qui toko. Année 2019 et qui est déjà là aussi là, Kala t'a tout chité pendant une année. Pour apprendre tout ce année et les cas en tout cas, année au pont nangai et les cas qui toko, les qui année moko ya bénédiction pour nanga. En tout cas, Maramunio ce qui n'est kitoko et qui n'est vraiment kitoko. Na sali moi makambu ya minene oya ngai moko na année ya 2019. Donc pour nanga vraiment bilan nanga kitoko. Kitoko. Et là on est ya mabe au mona yi pona année 2019 to insulte to commentaire ni na mabe aux qui par rapport à film ça là qui nous a reproché que l'homme beau et les yeux choqués. Bon et les aki ngai te mais et là on a monaka pour un moment on a comme moi négligent so ba méché na ko mi négligent au moins na ba commenter eh broli kata pe mandefu mukomsuku nakutana na vemo na kendo tika masa na mo na aéroport nakutana na vemo boy bana nanga balela au photo kanga ba photo to kangi ba photo bana nanga balela ka fokata ka mandefu donc remarque mingi na zwaka ya ngwana okata ka mandefu ya mo te na Nami Kateli de Avava ke baloba. Voilà donc avant baloba. Mais sinon par rapport il l'autre moment on appelle Batubele par moment ça va filmer. Vous rappelez l'écriture na yo mo pour comme rapper ou et quand tu appelles la chaîne. Oui, Nazara bon non na côté film na chaîne monté mais na zape écriture nanga. Na zape écriture nanga mais nga na travailler nanga monté ngai na benga batu so na histoire nanga. Na sali mo équipe nanga na zuki ngani tumeki moi muke ko sangisa mayele poko ezala bien ba film ezali o ezape monsieur eza na laboratoire monsieur PDG vida ezali mais jusque là na zui penza place mo fixe te o pena na bité awa na kotsa pena babilo na ngai bon nante bon total la note en sous 2020 ozala ba mimika be ozala ba belle vie pe bazala ba chaîne ba fani masu bazala ba chaîne. Oui, nakoyi ko solisa bango moni likambo nyonso ezaka likambo temps nga nalingaka penza kozala presete na makambo bato totangi belle vie kutu don belle vie kutu nayebi te so naloba ndeni donc belle vie pena à part no ki maboke belle vie ndeko nanga te ya ndenge oyo tokutani na théâtre te asa pena ndeko nanga par alliance donc ndeko nanga donc cousine par alliance. OK. Donc wana kutu déjà bato bayebi Mimika Beya donc wana mutu nanga bato bayebi Fani Masudi mutu nanga bayebi donc bato tout wana donc bato nanga avec le temps et to yeba neni to ko arranger na biso bon. Voilà. Bon tout ça vous allez déjà choqué na vie.
l'eau mon beau et sûr pendant ma casse surtout beaucoup plus la carrière na ndenga carrière auto na vie na vie générale et puis na carrière surtout na ndenga ya vie oui na ndenga ya vie oui ani choquant liwa mama nanga liwa mama nanga chokanga bena makasi nalingaki amona moi année ya 2019 amona pe moi année ya 2020 malheureusement l'homme propose Dieu dispose paix à son âme. Ouais. Et ça, un film à itinéraire, ben tout la question, abi Brolia il arrêté à ramonter là, à pembe, à rametti raté, non, il va rater. Ah ben un peu quoi expliquer biso. Oh, mon ami benga congolais par accident. Mon ami benga congolais par accident. Congolais par accident. Voilà. On rametti, on ramonter là, babi, tout les personnes maman. Oh, non, nande. Oh vraiment, n'a évité quoi, n'a comment t'as mon pao. Vraiment, n'a évité, nande. Donner Naza. Voilà. Est-ce que c'est vrai que dans ça, on a besoin de Balbara que malgré tout, Bolak Sarara, que Bolingo Zalara, Ming sur beaucoup de matanga, en soit Bozarana hypocrisie, Bolingana. On a confirmé que Bolingo Zalara n'a pas comédien. Ngai, de ma part, Naoloba est engagé, Moutouté engagé Kanga, Bisoba comédien Tolingana. Tolingana Yambebo. Tolingana. Il y a ni noir pour Bolingana. Wana sikoyo. Donc on est pas 12 à la tournage pour bêta dans Wana sikoyo. Tanga sa film abonné tu apprenti il était final. Wana sikoyo bato basala ngo. Bango ba yebi de pourquoi basala ngo. Mais o ngana yebi ka ke biso ba comédien Tolingana na biso te. Tolingana te to ko vanda neto vandi boy. So pesi mu Congo to bando tonga. Abina ba mi ba. Oh ya kitoko makasi kitoko. J'avais batonga. Banebele. Nga batonga ngati na poto. Ba comédien poto batonga nga. Batonga ko balobadi. Batonga nga ba mo ba yebi o baloba. Bakina na matanga mo boye. Bavandi na bango. Ba beta na bango ka liso na nga. Na ndenge siko ya fo. Enta mutavane na sima. Ayo kit. Fo. Tolo bara. Batonga wana on peut savoir message. Message exact pour ça dia musana bango ba mesana. Donc moyo changer ngo exact ota dia mukolo autonga. Parce que yumo amuko yo pese conseil nini. Donc conseil exact ba continuer toujours à autonga. En tout cas na sepele parce que ngana eba na ngamingite comprendre ngana eba ni mingite. Moi deux personnes ba ebinga bango sko basala ki troisième personne moi baksama. Vous comprenez? Naïba ina mingité. Deux personnes ka ba ebinga na poto mobimba. Parce que à travers ko tonga na bino, bo sala ke bo bakselanga mutu moko, bakomi misato. Pour moto ayebenga ta yebinga à travers ko tonga na bango donc. Merci beaucoup na matongi na bino et bakiselinga fan moko na vie. Kitoko. C'est yo zata na ba plateforme te lelo ba comédien ba sali to et mon nous vivant na poto a peu bon moko na habite yo za na plateforme ni. Ngai soko za na bomoko. Bomoko. Ngape na noza na bomoko. On dit tu sais zero na bomoko. Biso to za vampire care. Biso to za vampire care. Biso za vampire care. To na ba cotisation ba $100 te ba $200 te. Nous en avons beaucoup. C'est là, c'est nous vivons des bongo, bomoko, bomoko, il y a piaker. Ah, bomoko pena. Talaka ba benga bomoko. Donc ba piaker bitoza ba piaker moko impossible. Et soit qui yo monique bande gona yo pe ba frère non peut-être bo joana ba on a banzonzing ba sale plateforme ba contacter qui yote. Plateforme ni. Et nous vivons. OK na bomoko, c'est bomoko ne ba benga bino. Bon, omoni ko benga ou pas? Mutu na mutu akendaka place à Monique azo se sentir à l'aise. Non parce que la majorité a bon moko babi bon moko le roi bébé botami na sima et nous vivons bon saluons rivalité moko encore on a rivalité te ANTPC zali ezape na association mususu ya vient na biso nani te association ba comédien mususu ezala ya vient na biso nani à part ya papa Masumu à part wana mususu ezala ka ya nani j'ai pas ma somme les associations les plateforme to kanisa pour aider kabatu baba comédien nani y avait na biso nani Eroya
donc eza na ngonde moko donc mutu na mutu omona amoni tamsuna ANTP ça ozana lesta kene koto c'est normal nga mona bo moko ozoma bo moko ngote na président Bobo est-ce que osimba esimba te poani isimba te poani Shoga Zali, président Bobo na pese mbote place Azali, donc bandeko belé bazali. Bandeko belé bazana kati. Ici matin de créer maman la division. Est-ce que so bandeko poto ba yepe nzonzo ngimo producteur a sangisi bino pour jouer te poke. Ko jouer za makambo mususu. Ko jouer za mususu o eza makambo batu na batu ba osala organisation na bango po batala bonne marche ya musala ndenge zo kendele. Omondi biti ya bomoko ezali oui toza bomoko toluka pe tozala bomoko po to valoriser musala o to sala lelo problème te omoni makambo wana partout au kende ezali même na ba vie na biso à part musala tokutana ka na ba makambo place batu bavandi makambo ezanga te mais to sala l'effort place to vandi so likambo ezali obengi muninga eloko ezaka importer zanini ngana koza na problème na obarezi olena banda ko loba na sima na obenga obarezi yaka tala yo lobaki boye pa dina dina yo yebisanga boye dina yeyo ate ya ngana lobaki ona ndinga bongo te peut-être dina ne accompagner mabe yango ane ke bongo aya limbisanga kande ezala te mais mabe siko soki yo ba yo yebiso likambo nanga moko ok nango na ndenga simo ko mobeta ngo siko na ndenga sima yekutubo wande comme il faut mais soko luki ngai en face boye tamsu ezama mususu donc voilà meilleur porte dans le théâtre ranal meilleur porte dans massa na mo bopina o bozarane pena na théâtre so bamoni broli bamoni oh batu nyoso bayebi na bango déjà ezaka maswa kuna Christian baombali maswa kuna Christian na masa nanga Nicolas Nonga na masa nanga ya producteur Prince Luamba. Là donc meilleur pote na yo na théâtre rara Maswaku natangi Maswaku masa nanga Nicolas Nonga nani soso Prince Luamba voilà bandeko msu natangi te tamsu na bosani donc mais à part ça bandeko nyonso ba comédien donc tozaka déjà bien tokutanaka masananga Pierrot Ndombasi tokutanaka masananga Adailunga Fendi Bakajika donc bango tout tozaka kitoko. Merci beaucoup Barotou Bozara Kitoko, c'était la branlée tous ces vendeurs tozaki na pena lelo to passer ba bon moment na molika ya rolo bezali na zo gele supoto e balika ba bon moko oyo po ba be ko cha nungu e koma ka makambo ebele na kati et tout to koye bate AP ba to ebele ba ko boya ke Fisto ça c'est un patron la bilo ba comédien un patron la minute ngazaka na lota oh oli ba bo lo belo te to la ka o tabola bien ngazaka nanga na eloko te nakalanga na eloko te bolanda na bino te nakalanga na eloko te boso mutu alobi aleki ninga na boyani te mais patron na bino bacomédien en tout cas nayebi nanga te merci beaucoup Broli tous ces mots pale na nganga moko natiaka bacrédit na nganga moko nasomba elamba na nganga moko voilà allez-y comprendre. Voilà, Broli tout ça, donc allez-y comprendre, c'était l'invité du jour. Broli tout qu'on a presque la souka par rapport à temps, faute du temps. N'a pas tout bon, les bakou ya tala yo une émission par rapport il y a année nenge compé na souka 2020 ezokota année nouvelle ba retenir nini puis na ba film na ka ando pe ça ba toujours le meilleur ba retenir nini. Donc et le roman auto changer exacté. Donc auto sala ka yangwana to continuer toujours au sala. Donc voilà, là déjà na repesa ba Joël Noël na bandeko tout potozo kende déjà na fin de l'année. Donc na bandeko tout obolinganga na ba obolinganga en tout cas ngai vraiment na linga bino trop na repesa mbote et pas ya venangai Francis Dikando le vrai Maboko Bank motema ya mama Laura Mavinga bambote na yo mon vieux Christian ABC
bambote na yo mauvais patience matadidi bambote na yo papi ambassadeur papa dollar bambote na yo papi ambassadeur. Oh papi ambassadeur en forme papi ambassadeur dollar papi ambassadeur en forme papa dollar zebolande makamona kata Luanda kitoko Paulo Tudilu ya ba Paulo bambote na yo napesi bana tu ya Angola nyonso mbote ba oyo barter nyonso ya Luanda nouvelle vague el Luanda Zulu Arkozi mon chef RK Kimwiti câble mer bambote na yo sonnerie Luciba papa hero bango tout bambote na bino et napesi mbote pa ya Esther Dende na kata Suisse bambote na yo napesi mbote pa ya Nana Mwaku la japonaise bambote na yo Mami Mavungu bambote na yo place ozali batutu bolinganga Exemple TV merci kitoko donc batutu baza na posa bo contacter ngai bokoyi ko benga ngai na plus 243 89 79 12 935 89 79 12 935 agence kitoko agence GPX ya vient na ngai Gaston Chenda otie na Londres o récupérer na Kinshasa kitoko à Londres on est à Londres agence GPX donc tout okoli onini o nyonso yebika ozana poso tinda soke na Londres no lobika Londres mobimba na oluka agence GPX ya vient na biso Gaston Chenda donc agence assire donc yango wana quoi batutu na pesi dina maître commandé comédien dina changer na commandé comédien ML Chiamba bambote na ye ici que ba chef nyonso ya nouvelle vague beau garçon Mwanza papi Jika ngana Mama Lima et bandeko tout donc bambote na bino j'espère que émission nanga eleze mutute et ça li pe mutu mabe pete na lobi pe na mabe pe na mutu te oyo amoni ke na lobi mabe po na ye ngana la nga maboko pembe alimbisi na ye voilà za école bon li aza 50 mukongo et 50 portugais. Ouais mingi bon lui tous vos meilleurs défauts na yo au monde rappelé bi au pener à défaut na fona changer erami na linga batu mingi défaut na pena na linga bato mingi mais en retour nazwaka manga mususu qualité nanga simplicité qualité nanga ngwana simplicité oui simplicité ce quoi approcher on comprendre que garçon très simple voilà. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèle ami internet. C'était la Branly, tous votre comédien. Selon votre demande, c'était lui l'invité du jour. C'est par ici que nous mettons un point final. Dina, merci. Donc, on va lui mettre comme un comédien. Un grand merci à Gilles Monampoutu Yaïget Kamazi. Gilles Monampoutu Yaïget Kamazi. ML Chilamba, voilà, je te salue. Grand merci à celui qu'on appelle Succès Kassongo Garçon Bonbon. Graki Airbag, Dina impeccable, voilà, je te salue. Grand merci à celui qu'on appelle Julio Monampoutu Yegeto Kamazi. JNT Service, c'est l'agence Yassure. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et les suggestions. Abonnez-vous massivement sur exemple les télévisions. 10 000 abonnés événement. Donc, vous abonnez, belé. Couple d'Ake Kanzamote, Mayajina, Wajina, Wana Yolomo, na Dallas. Jules Zamunda, na Villa Nat, Wana Mote, Julia Welo, Maman Preston. C'était la Barésie base à la présentation de cette émission. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous et l'habitude de suivre les émissions du début à la fin sans pour autant. Bon, il y aura pas publicité au YouTube. À côté de la Rabino. Merci na Yannick Yura. Merci na Malik Arafat. Merci na Jerry Zinga. Merci na Bruno Aruna. Thomas Mbouya de London, vous avez vraiment ébélé. Donc, on a notre les mamabis de Chiquito Djogo. Je vous salue, on vous dit bye bye et portez-vous bien. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire.
Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.